awa bakolala nzala. Bakolala nzala. Ba projet, ba programme na bango wana ekozonga kaka epai na bango. Bakolia na bango, bakomela na makila bango na bango. Bien aimé, ekoya epai na biso te, mais ekokende epai na bango. Alléluia. Tina telemawa seke eza na batu misusu oyo na monde na bango kuna bakobeta mafimbo, bakobeta bango bibibotu, bakolongola bango makila e bakolongola ba misusu ba grade parce que misalo bazelaki bakokisa esalemi te. Est-ce que mutu moko andiminga azali awa? Betela Yesu Kristu maboko, tolalisa bango nzala, tokitisa bango ba grade, tobetisa bango fimbo, tokomisa bango na réalité telle que bayeba que il y a un Dieu dans les cieux et ce Dieu-là est capable pour ses enfants. Alléluia. Oyeba boy. Satan a bien aimé à pardonner la vie. D'ailleurs, pardon, la nature n'a été. Pardon, c'est la nature à ça, mais c'est la nature à Satan. Satan a, de manière générale, a limé Satan. Parce que, et ça, l'ikabunaïté, on a l'ikabuanzamé. Yango wana, bao ya ye nyoso. Ce qui éventuellement va réussir les lotés. Ce qui éventuellement, oyo ba prometa ki ba kokisi te. Ce qui éventuellement, oyo il fallait ba pesa ba pesi te. Bakozwa nkuba, bakozwa frappe, bakozwa bibotu. Alors ngana zolinga yonanga. Bien aimé, tolalisa bango zala. Tobetisa bango fimbo. Bien aimé, il y a des décrets qui sont arrêtés na onde ya ténèbres. Na passage total qui tolobi, il a dépouillé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien aimé, il y a des ordonnances, il y a des décrets, il y a des décisions pour essayer de jouer contre Bisso. Et belé parmi Bisso, tous a condamné à mort. Selon Bango, tous a condamné à mort. Ne okukuta mutu. Aotambola na esprit des morts. Aotambola, mais liwa ils ont environné ye. Surtout la fin de l'année où bien aimé, esprit des morts et tambola kama kasi. Mais bon keba, la fin de l'année 4. Basi ba comprendre que la fin de l'année to lingi la kabango boule. Ba koma kokene na début de l'année. Yango wana soki to silisi mbula. Fêtez bien aimé, mais kokiti sa garde te. Fêtez bien aimé, mais kobosana te que l'ennemi continue à travailler. Et belé bakoma ba raté bango na décembre, ba récupérer bango na janvier, ba récupérer bango na février. Yango wana biso bana na Nzambe, nous devons apprendre à connaître les signes des temps et être prudent à cet effet. Tous fêtés na biso na fin de l'année bien aimé, lia ba soso mela oyo ko mela, mais yeba que le diable nous attend au tournant. Et donc au silisi mbula, au koti mbula sika, o longa paye na mbula sika wana. O longa paye na bandeli parce que il cherchera à récupérer oya rataki na mois de décembre. Menga nazo signé kaka na yebika. Oyo ako échoué na décembre, ako échoué en janvier, ako échoué en février, ako échoué en mars, ako échoué en toute l'année. Soko za d'accord nanga, betela Yesu Kristu maboko makasi. Ndengozo betela ye maboko, na lo la signature tiami, yo za incoufamable, yo bakozwa yo te, bakozwa ba oyo bango me bakozwa yo te. Amen. Tous à la déterminer là-dessus. Naba misusu, okuta décret de mort ba signé ango parce que ezana batu moko boye balingi bazwa grade.
hein? Pour na kuzwa grade na monde ya ténèbres, yo nde élément ya sacrifice. Et anaba misusu kokuta pour que kuna akoma na un peu de considération, un peu de valeur, il faut sacrifier. Et peut-être yo nde asi a décidé à sacrifier côté kuna. Et anaba misusu kokuta décret de mort ne sont circulés tout simplement parce que na kati ya famille na bango déjà ezalaka arrêté que chaque année il faut mutu moko akufa. Peut-être il rataki na janvier, peut-être il raté na mai, peut-être il raté na septembre, et baza décidé que kinoto koma na décembre, en tout cas oya bango ekokisama. Ezala ba famille ndenge wana ta oyo chaque année mutu moko akufa. Chaque année, il y a loi, décret moko ici et signama dans ce sens-là. Et ça, bien aimé, décret mususi ya ndenge wana ezali et outi na ba condition yo batu ba se retrouvaka nango na vie. Tout simplement parce que vie na yo ebandi ko évoluer. Makamu na yo ebandi ko fungwama. Bakoma mona ndenge na liboso kuna ozobima na maboko na bango, ozobima na ba stratégie na bango, ozobima na ba lien na bango, ozobima na prison na bango, ba se déterminer déjà à l'avance kotoyo basilisa yo ngala. Menga na lobi ekosimba te. Ekosimba te. Ndenge kaka to bandi ko lobelango, bazui déjà échec. Ah, bazui déjà échec. Nazo yoka mutongo wate bazui déjà échec. Nenge kako bandi ko échapper bango, oko échapper bango kaka. Oko bima na maboko na bango kaka. Oko kende kaka liboso. Moye bazongisa o lisusu sima ezate. Amen. Bien aimé, peut-être akomi kolata moi bien, moi qui toque bandi ko bima, ba komo mona kala mingi te akobala, ba komo mona te kala mingi te akozwa musala, ba komo mona kala mingi te, en tout cas, akomo mona na lokola vraiment yende akobima na singo bakanga batu nyoso, akobima na fileo batia batu nyoso na kati, soki kaka ba remarquer yango, décret de mort signamé. Alléluia. Et belé bien-aimé, tous ça sous ces décrets-là. Yango na kosaka na prière te. Kosaka na nzambe te. Zala pembeni les plus forts. Zala pembeni les plus puissants. Zala pembeni à celui qui protège. Zala pembeni à celui qui garde. Ndeko yekosala ka malgré décret na bango na basinyaki. Yo kobandaka ko vivre, yo kobandaka ko zala, yo kobandaka ko monana, bakozalaka wana bazolia minu, bakozalaka wana baza ko silika, bakozalaka wana baza déçu. Mais yo oza na yo kaka, ozo seka na yo kaka, ozo vivre na yo kaka, parce que le plus fort est avec toi, parce que le plus puissant te garde. Parce que celui qui a le dernier mot dans notre existence est de ton côté. Amen. Alléluia. Naebi famille moko boye. Oyo noko famille ya Bakongo. Noko akomaki koboma bana kasi na ye. Bana ya ndeko na ya mwasi tout simplement parce que tango babala ki mwana kasi na ye moko mwana ndeko na ya mwasi bapesa ki mwinda ya pétrole te, hein, bapesa ki mwinda ya pétrole te, zalaki soki mwinda ya pétrole ordinaire soki kolema, mais à cause de kaka tozo akato kene kasi na kolema, pour kolema eza na plus de valeur à cause de kaka ya kolema wana akoma ki kolia bana kasi na ye lokola nguba alia 3 oyokia tout simplement parce que ndeko na ye ya mwasi wana apesaki mwinda wana te, bana bakoti na kati ya décret de mort basigné kuna epana bango il faut bakufa. Peut-être yo pozali awa yana likambo moko ya ndenge wana, tata mwasi moko, mama leki moko, noko moko, papa leki moko boye oyo il fallait au pesa, il fallait au sala
il fallait au kokisa, mais au kokisa quitté. Au kokota kaka cause ya likambo na bien aimé, décret de mort est signé contre eux. Moi je dis que Jésus est mort pour nous sur la croix. Amen. Moi je dis que sur la croix Jésus a dit tout est accompli. Amen. Moi je dis que il a annulé tous les actes, les ordonnances qui nous condamnaient. Yope ozaliawa, ordonnance wana, décret wana, décision wana, signature wana, eza annulé, eza effacé, eza détruit, eza rendu sans effet au nom de bisika nyonso papier o basinya po ete yo zwama na tumbi papier wana. Na tumbi ango par la par le feu de voix. Na tumbi ango par la puissance de Dieu. Na tumbi ango par la force de Dieu. Et ça l'a totalement consumé au nom de Jésus. Bien aimé. Maman wana perdre bana 3. Tango siko ba moni maliwe eleki balobi tete toke no talisa. Parce que baninga na biso batalisa na bango. Alléluia. Na bao ya Bakongo, na bao ya Bandundu, bango basala nini? Batalisaka. Bako talisa. Na kuna place bakinde ko talisa. Bako ya ko comprendre que noko aza na kati. Tango baye ko landela noko. Alobi pe avec arrogance. Alobi mais c'est normal. Oboye ko pesa nga mwinda. Oboye ko pesa nga mwinda. Na nse ko pesa nga mwinda wana ti. On peut ça qui là. Donc au côté pensa il le fait sachant qu'il a droit, sachant qu'il a raison. Mouina kaka bien aimé, il a tué 3 personnes, 3 bébés, 3 enfants. Peut-être à venir là-bas, non les qui à venir moko radieux, mais décret de mort wana et signama et koki samapi. Oh ya yo et koki samati. Oh ya yo et koki samate. Je déclare en tant que serviteur de Dieu, bako échoué kaka. Amen. Et ko simbate kaka. Amen. Et ko les sans effet parce que Zambe moko côté les manta faveur. Amen. Alléluia. Amen. En cette fin de l'année, décret de mort, ils ont courir, bien aimé. Ils ont courir. Hein, qu'on ça la jeter, qu'on ça la blague était, qu'on ignorait en côté. Et ça la moko à sujet de prière na yo. Est-ce que tu yokani? Décret moussou soyo. Donc c'est qu'on annulé tout royo, sur tous les lots, dans la période où. Et ça décret de mort contre le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est dit en ce moment contre le bonheur, contre ton bonheur, doit être annulé. Amen. Alléluia. Amen. La période bango ba sepela ka biso to lelaka to nyoko maka nyoko maka. To zangaka période yango yo. Oyo peso kuti que nenge français lobby les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Batumisu bazawana soki amoni olati bien, soki amoni ozoseka, soki amoni mikolo na mabundi ebimi, soki amoni okomi kitoko ye mutema esui kuna bakokende kokaba yo. Peut-être tango bakoluka koboma esimbi te me onyokwa makaka olelaka kaka, hein? Kuna tango bakokende kosigner, hein? Pour être yo kufa, peut-être on kufa te, mais on kuti santé, koi, maladie na maladie. On kuta, peut-être on te kaka, kote ke sili, o kwe ya kaka. O yezalaka na mutu mususu, aoteka, amoni penza ndenge biloko ezo kende, mbongo ezo ya, biloko ezo kende, mbongo ezo ya. Mais ya kosilisa koteka boye. Aya kotala mbongo eza na commune mesure te na biloko atekaki. Ateki me mbongo emonani te. Hein? Ateki me koya kotala na libenga place azali kotia mbongo eza te. Soit eza nyonso te, soit etikali kaka muke. Mususu wana bakadia mpemba basi babendi. Bakadia mpemba basi ba se servir. Alléluia. Donc
donc ekomi lokola bosala na bango associé, yo tekaka bango bazwaka, yo tekaka bango baprofitaka, yo tekaka bango ne basepelaka. Bien-aimé, makambo ekokende ndenge wana te. La Bible nous dit, hein, Jésus est mort pour nous sur la croix. Il a dit ma manœuvre na bango tout est accompli. Donc yo sengeli ko souffrir na sima na bango te. Yo sengeli ko nyokwa mapona esengo na bango te. Prévision na bango nyonso na domaine wana. Nga na telemi en tant que mosakoli. Nga na telemi en tant que mosali ya Nzambe. Na arrêter de créer malheur. Na arrêter de créer souffrance. Na arrêter de créer la pauvreté. Na arrêter de créer la complication. Nyonso ya bango eza nul et sans effet. Au nom de Jésus.